motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidit Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous mon numéro 1 ya congolokolonews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda jour na kati ya mbanza wapi o mabele mabule mazali kande na efsa bino ke awa toza place oyo basantu bazalaka place do paradis ezande awa na kati ya mbanza do na kati ya nkamba toza awa tozomona simalanga ndaku wana eza place o kati Afrique ebima yango moko to ebite bima ndenge nini totuna bandeko o baza pembe nanga bango baza ba oyo pe bana ya mama mwilu ndenge biso nyonso toza bala mama mwilu lelo za journée na biso ba mama totuna bango bayeba ko expliquer biso bayeba ko yanola biso ebima ndenge nini. Mbote mama toza awa na kati ya nkamba nazomona ndako eza na simalanga carte d'Afrique eza awa ebima ndenge nini. En tout cas maman journaliste likambo oyo ndako oyo tozomona biso nyonso tokamwa yango po ndenge toyaka kaka nkamba boye tokiya jimusu tokuta carte d'Afrique ebima yango moko donc na biso moko pe eloko tondimela po toza na nzambe na biso mais na otala yango boye biso nyonso tozalaka surpris otala mais nzambe lokwa yebi likambo oyo abongisa awa yango biso toya tosutuka tokuta carte d'Afrique biso tokoma koya kokangisa bafoto awa ekamsa mokili ti lelo tozokamwa yango kaka na tozwa mpenza explication nango te. Merci maman. Et bon mon côté oza moi liloba ko bisa biso pona esika otozali. Merci maman journaliste pour la mutuno tuningai. Ya solo ma biso moko toza bananda kuma e kamusara biso. E bimaka yango moko dans les vides. Donc toyeba te soki uta wapi. Mais kokamu eza penza te parce que biso toza bananda ku toyebi ke kati na lingoma na biso to ana nzambe na biso. Peut-être kokamu sa mukeba to libanda. O banzimaka kombo ya papa Simon Kimbangu te mais biso lokwa toza bananda ku tomona ki na biso vraiment étrange te mais en tout cas et ça la biso kaka et ça la biso pe sengo parce que to vanda ka bo carte d'Afrique bimi dans les vides ceux qui bokoti na kati kuna bo fongoli en tout cas boko mona vraiment ndenge dessiner na mabele wana carte d'Afrique vraiment ya wana vraiment to tondisama ne sengo pone loko onde sila ko bima kati na mboka nkamba Yerusalem ya solo mama ceux qui bofungwe na kati kuna boko mona ngo penja ndenge ezali mais en tout cas vraiment ba obanzima papa Simon Kimbangu te banzima ye ya zanzambe ye mutasala likona c'est tito telemi botozo loba parce que ye soki yete vraiment beto kuteni biso na binote yana zaki na oposa ngwana matondi tozoke de susu epande ko mama to tuna e apesa biso pe motuna mo ide na ye mbote mama. Mbote mama. Omoni boni pona esika oyo balobi carte ebima yango mopenga moko pe na moni bana Congo Lokole ba moni yango yo moni boni. En fait, ngala robakisa boye mboka otoza Jérusalem, c'est ça la nouvelle Jérusalem boko excusez-moi un peu pour na bilingue. Awa na nkamba esika otozali eza esika oyo dans le vide na mabele yango moko epasuki et dessiner carte d'Afrique. Mutute a dessiné yango mais ye moko nzambe ali kotalisa mokili mobimba ete baka kotala nde papa Simon Kimbangu kiangani Afrique mobimba pona kozaba solution même na banzembo même na ba exemple ya mabele ndenge zobima boye kolakisa ete botalela nde ngai bokozaba solution na bino dans mokili mobimba simba mimde na papa Simon Kimbangu kiangani po yenda zo lakisa biso ke ezaka awate eza pe na Israël si je ne me trompe pas
carte ya RDC et bima kaka boye na mabele pona laksanine solution na problème na biso bokende na Afrique na RDC bokozwa ba solution ba problème na bino pona laksake ye azalinde mukolo mokili mobimba mais na moni pe bat mususu kuna na kati ne tonga na kati ya temple babuti Israël ba mususu bauti ba mboka ebele o ba poso na biso te ba yindo me ba poso mususu ba mindele ba ye kaka ana feta maman Mwilu to ebité aux un souvenir nini pour la maman na biso Mwilu. En fait, un grand souvenir d'abord pour la maman Mwilu et d'abord adaki moi simoko exemplaire vie à société à monde entier et ça moi simoko te akoka ko salama ko réaliser oya sala pe moi simoko te akoka ko zana motema oya zo ya zalaki nango. C'est vraiment une femme exemplaire, c'est vraiment moi simoko ada ba vertu moko au monde entier basi nyonso bakoki vraiment kosala effort ya kolanda lignée na ye. Donc maman Mwilu malgré difficulté azalaki nango mobala azalaki te mais au moins maman Mwilu akangaki motema malgré ba proposition ezalaki mpo na ye mibali mosusu bazosenga ye ke azala infidèle devant papa Simon Kimbangu aboyaki yango e bakawa akutanaka nango oimagine banda kozanga même ndaku ya kolala mais andima ki pasi wana a renoncer na charge oya zalaki nango ya ko tango bakangaki mobali na ye ya ko ma charge fardeau ya ko conduire église Kimbangu c'est jusqu'au niveau autoza nango ti avant ti kabiso ndeke ko pesa ngona maboko ya mwana na ye papa Diangenda. Mais pendant ce temps là avant bala na ye bakola elle a dit souffert na ba fi ya lelo maman avant ata lipa ya pamba elle va le voir ailleurs akende ko luka mibali mususu mais maman Mwilu azanga kine elamba ya kolata pe azaki mwasi moko soko komeli atozana eloko azana ngote atama ya pamba fa pesa yo donc evando sala e pasi akoza na linyoko moko ye azana nzala vomi a private bana na ye mais a pesa mpaya. C'était une femme accueillante moi c'est ebaki ko solola na batu mais lelo tozo mona yango te mwasi moko soumise mais lelo basi tokoma koluka kozala au-dessus ya mibali koluka ko réaliser makama mabe toujours tête mutu na ezaki na se devant batu construction c'est bien comme qui salelo ezate vraiment moi fia bon pour retrouver les sous c'est pas facile donc yango da idole na biso tant tozoya ana kamba c'est ezali par rapport ya ba œuvre na ye par rapport ya ba trace ya tika to trouver que azali vraiment exemple à suivre yango toza ko honorer ye par rapport ya oye à sala non seulement parce qu'elle était la femme de Simon Kimbangu mais au moins par rapport ya oye à réaliser. Merci matondi mingi mama vraiment bandeko balandi ya Congo Lokole News na FC bino ke awa mboka mbanza te eza paradis eza na Afrique eza na RDC poke na bino te ko eza wapio awa na RDC ba santu bavanda awa mokonzi na bule yazali awa papa Simon Kimbangu kiangani yende mutu aza mokonzi na bule etondi nga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na lipanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya Congo Lokole News.com mama Gidi Bise aza wana mpona servir bino Congo Lokole Congo Lokole nulle part ailleurs bolanda.